Bon, nga Sankara Rose a jamais suspendu parce que nga na travail na wenge te nga za priva wera. Donc cela veut dire que au moniteur on bisolo na minito yo nga na tout d'abord na ancien na wenge. Batu nyonso mona wana bakutanga na wenge. Donc na yebi batunde baya wa ya na couper moko boye ya munene wa ya na la gomme ezo sauter ba visible wa ya la boye na yebi bango tunde baya. Maleka finga binga so be batu nyonso na sala bango émission na bimana bango don Chibambalo. Mais c'est bien parce que vous avez imité, c'est que vous avez matrice. Pour ça, Pessi, même Moni Bodo Tangawana, même Bato Wenge, ADT, Zoa Moutunyo so yebi, Pesa Bango Mukanda Poto. Basarana Poto Neti Biso Penake Bana Bazali, Poto yebi o Magamnyo so Poto Ndimela yo, Katiki Poto yo sana gisasa, na salaire ni. Donc, cela veut dire que Ngaba Kutanga na Wenge, Mutako Sispane Ngate, Pingai, na liste ya Monibi ya Wenge tanga futa babatu na ye na Wenge futa hote kombo na ngeza rate po naza na liste effectif na bangote donc ngai naza priva wera pas suspendre nga na Wenge de fois naza na kata liste à salaire faut naza l'engager na ye esika za secrétaire orchestre ya moni prévenir que ba bebana na président Jibem Piana parce que président Jibem Piana David Mosso escroka embon est-ce que yebiango na albumu ya Punda fait ouais. David Moussa Melembo, est-ce que c'est bien? Mais c'est quoi par rapport à Moussala ou Salara? Nabi ko sa l'école de Sankara, il va tout notre baya. Mais le lot actuellement, n'a pas orchestre Moussou, n'a pas porte-parole au Yebi. Oh nano après ça ko yebi que noté au pena so azo sale Moussala, au bout de la pena leader na. David Mosso e baguette. David Mosso a so Kofi abimisi ba disque na e ba CD. Kofi pena compter 1 2 3 4 5 6. Tina komezo ba carton kendo te kazo tambu sango pena cha toki ndio mona ba shayer. Tu comprends? Après yo sa ke tangu on est ni na chona mutu CD nengwana. Ozo parle. Merveille Rambo. Azanan. Porte-parole à Kofi Olomide. Nga natika Zobozi à l'époque. Longa kala, merveille mutatika lati. On a habité, faut présenter ngai. Et puis merveille Rambo. Mais faut présenter ngai. Bon, on a obligé na yeba Congo mobile. Sanga moni boyo kitende na suspendre. C'est que yem ta ça qui os suspendu parce que dans mon DP on obet à cet côté là. Na suspendre. Na otinde la bino ba texto. Suspendre mon production ko 640. C'est que pendant 4 semaines pour ya chaki de selo rêve na ngala baxé le peu 2. De ya kwa matabis. Leona minuto wera son roi de la forêt, to na fait spam en tout cas et salamate bomoni pena président Sassou Nguesso au Tchombe. Président de la République à Congo Brazza pena via fandi ndule bandi kata fumbo pesika abo tota bela bo papa chombe pena akati mfumbo. Losake kingeo mbwa pona kesika koganga te ngomba la komatanga moko ngomba ya bizibeli ya pasi ya mawa na matiko na olikolo na moni yote ezalaki nango sendata na lamuki na pongi danyo zali te ogo dibukombe ya André Kimbuta le haut sommet. Olingo harmonie ikele Daniel Bokombe Le célèbre journaliste Adi Londolé est beau comme un dieu. César Ngadia Clébo a toujours d'accord, même les corps. Grâce Mizi et la sexy. Clébo
nazoyeba te rido eza polele nazomona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda ntongo akima ozokende wapi pesa na mbongo il fallait le côté, il fallait te fêter. Pour te faire. Aussi mis le colo. Membre, aussi membre supérieur. Voilà le colo. Oh, cadeau na menaki. C'est la TV. C'est là. Au monde le molinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV retraite ça ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattante aux autres biloko ya Ibila. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, obike na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios. Na sepela TV. Kanesili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke nomela na yo lisi. Ah na kamela. Ke nomela. Kota Yaka to kota. Mobali na nga yaka. Ouais. Tout le monde est d'accord à travers cette émission Masolo. Naebi que bana poto boza partout boza Rolanda Biso Lelo en exclusivité toujours comme d'habitude. Bobby Pamela Chekola, le double brassard, la coach de la R de Congo Info. Je suis toujours là pour vous faire plaisir et Lelo naebi que boza rosepe la romo na émission Yoma Solo et donc nazo sa l'émission Leona lisusu na Sankara de Kunta, Sankara mon ami, Sankara Mutunanga, Sankara tout. Donc Lelo lisusu nazo sa l'émission na ye. Nabi que Isabotuli, maman Emilie Nzemba, tous pépélés en métolo, na kati à Londres, boza Rolanda Biso, Pamela Chekola. Nabi que nous qui m'entend mon belé, boza au monde en pendant une semaine, mais je suis toujours là, hein, là, je suis toujours pour faire plaisir. Mes remerciements à les big boss, le véritable, l'original, l'imbattable César Ngadi Gradi Mouya, Balobi, la R de Congo, il faut toujours souder. Alors, 115 ans à Kati. Depuis que la poto Rolanda Biso, Sankara Goro Yaranae, Sankara, tu peux venir. Goro Yaranayo, Bana poto Bassi Messa na Biso. Bonjour. Bonjour. Boni. Ouais, tranquille. Hein? Tranquille. Si. Ça fait un bout de temps, on a été. Nabi go sale l'émission na te belé. Mais Nabi que bana R de Congo Info le véritable l'original, il y a César Ngadi. Baza Rolanda Biso. Ça va? Ouais, ça va en tout cas Pamela. Nabi que na monika la télé na comprendre. Yo po chipoto yo bende. Ah, pote a lo latin. Pote a lo latin, mam nazo le baï sabotuli maman Emilia Zolanda donc Troko Marara sans caraboni santé. Obi que bano zui suspension so ipo longo to monanité to ozonga lisusu. To monani depuis to kenai pas Benoît Moujanai. Si en tout cas bon Sankara de Kunta na zananga. Sauf que mikolo na zongeli pe moi ba classe na ça ba cours mobo par rapport ya ba cours avancé na ninga ba distance tout ça ba nini donc voilà. Donc bon ça ba cours. Ouais, mikolo na zongeli moi ba cours. Ouais, ni pas aux suspension. Te ba cours anglais pour parce que to kenda ba payer belé to voyager pas mais le monde a soto komika na aéroport na bango ki babe bandi. De là que c'est bien le rôle. Au monde a vomir ko la langue tout ça bani. Ko la langue, yo ça déjà na pototi. Déjà au milieu ko oza na facilito que ne Londres, oye ko la ngwa sens ya sens sans cas. Bon, les États-Unis to kenda to na ba tamukia, ba Londres pe to kenda tamukia, ba pays nyos anglophone to ra tamukia mais ba Dubai to kenda marambe belé mais ngala na France française na ngelo te to tanga na classe mais anglais siko. Donc on to na besoin to coach. On a déjà state. Kokende state ate ko loba anglais bato ko bafanda na state ata 10 ans 20 ans mais ba bipa anglais te parce qu'il faut ko ko la non langue pour langue za volonté ya mona ko la langue tout ça bani mais na ninga suspension na tikala oza jamais suspendu au tikala jamais oza suspendu ndene sanka ozo wanga na tondene bona ko sona to solo na biso calmement to solo la calmement na boto wa swana ba no benga nga ba no lobana ngai ba tuno ba benga ba finginga ba soni singa o tikele tenter yo la saranini tout ça en tout cas le lo na to solo la calmement mais quand même faut répondre à la question nanga
ozo wanga na Tony Sankara te ozo banga nde po ve César Ngadi azwi pe film mususu na site yango ozo banga nga na double brassard pour ton information na banga lote otala nga bien te na banga lote na banga ka mutu te mam na zolo ba gradi mo ya yebi je perds de personne nabi musali olingo boyango oui musano eza bien mais na lo basko ke obangi oyango na banga nani fi wana gangeli abi Pamela tikela yango ne o bazwi na site nene tuna ve César Ngadi o bazwi la yo César Ngadi Rose ata 5 journalistes ata 10 journalistes Pamela Chikola na tika je resterai toujours le même fiango et bi force César a deux fois te abi fiango deux fois te pardonne-moi qui m'a sujet na boy na pas problème le bana nous Sankara to sola nanu suspension ça fait un bout de temps Sankara Lelo après so 18 ans so 19 ans so 20 ans dans la maison mère aujourd'hui suspension qu'est-ce qui s'est passé bon nga Sankara Rose a jamais suspendu parce que nga na travail na wengete nga za priva wera donc cela veut dire que au moniteur on bisolo na minito yo nga na tout d'abord na ancien na wenge batu nyonso mona wana bakutanga na wenge donc na yebi batu nde baya wa yaka na couper moko boye ya munene wa yana la gomme ezo sauter ba visible wa yaka la boye na yebi bango tunde baya donc nde na boye nga na priva wera jamais na rose à suspension ezaka ke quand tu dis ça quand on va bon dans bateau ndé bato côté le moi mon choki na ndenge moko boye power que non azo apé Alexarani ni tout ça le moi bon rien à voir nga ngolo ba no mona bato ba yana ba couper tout ça donc moi rancune eza moi quelque part te rancune ko te ko mona motel roi yo na minito na ve na bino rose ala msubino bokota liboso bo mona bato to venir ndé boya est-ce que ça rancune non dans le sens que on est am salati dans le sens que ton zolo banone bato mo ba lobé les power tout ça na bando Alexarani ni tout ça le moi déjà ngana mona poto ngana France so lelo na minute na monique na lembi na ngaki sasa première réaction na nga Pamela na okende bina aéroport Anjili na zo avion na zongi poto esika ba na nga misato ba botama Sam Samantha Monique Samuel donc okende na zongi poto tape na zonga poto bakosa bino te mbokeleki poto ezati donc eza ba Afrika tona ba pays mo bwana nenga mabeto ebi tona ba proma rolia tona ba proma ya ba transport tona ba proma ba courezo kende tona ba proma makambebele mwana beli pena mutu pe abeli menga bana ba robela pe ba benga te pompier ayaki déjà sami urgence ta normal donc nena expliquer bino que naza expatrié donc na longwe pena France na yeko sala na Congo nde bomona ba chinois ba ya ko sala wa ba longwa Chine ba libanais baya bandingari baya ndenga ipe na tika pena ba norme nyonso européenne ce qu'on a eu vivre na Congo na tiki France pour na travailler na wenge musique maison mais de fois on a volonté pour ça pesi même moni bodo tanga wana même bato wenge adete zwa mutu nyonso yebi pesa ba mukanda poto basaka na poto neti biso pena ke bana bazali poto yebi yo makam nyonso poto endimela yo katiki poto ayo sana kisasa na salaire ni adete oti France ko uta tourisme bana bazala Brésil à côté bango Paris ADT déjà rien à voir ADT na minito yo na pesa Renata Konde Montara ba mbote parce que bébé Yann Christian Vi bazara na poto maintenant ba ADT na azui mukanda poto te ADT azora ba visa no mona mso ba PC visa 5 ans amso visa ya 10 ans visa 2 ans so esili ba renouveler la raye mais si konde na moni bazo régulariser ba pie mukanda maintenant lobaki même ADT wana faut féliciter kazora ba visa kenda poto akimati de faut féliciter ADT Léona minito nga Sankara na tika pena France na yeko fana na Kisasa ndebo mona bena ba masala nga métis Blaise élément o le losa la cour à pilotage na France ya na Monette Biaka leki ya Sami Mokili ya Nicole Biaka bon to tiki pena poto ke to na Kisasa te rien à voir ya Monique na FCM Moni production eta que expatrié et puis eta que ya kutanga na wenge pour mutayaka na Chris production tu comprends yenga kutanga na wenge ya ko suspendre ngate poto biso bando beta ba makolo bandal timbinza mais eza organisation te eza bureau te ba welo ba ebisa ki onde na fiwana na biso do kataka maloba yo moyebi suspension zo ko ne pas César Ngadi non récupérons après donc cela veut dire que ngaba kutanga na wenge mutako suspendre ngate pingai na liste ya monibi ya wenge tanga futa ba batu na ye na wenge futa rote comme on a pour naza na liste effectif na bangote
donc ngai naza priva wera pas suspendre nga na wenge de fois naza na kati ya liste salaire faut nazala engagé na ye esika za secrétaire orchestre mais nga siko na priva wera do yo jamais ko suspendre nga ba do ko suspendre nga frère Patrice suspendre nga faut tanga pe verser hongebe Sankara tokotanga na molongo non Sankara s'il te plaît nga nazo pesa yo bato yo faut ba suspendre nga siko ngalo ba papa mamozolo ba tangelo ba eloko bata poto bagangela kayo non mais siko fiona sapa ya ko interviewer si afia ngonani fiango nano solo ba mamolo ba bata poto ba kama parce que ba yebi ko nga na miroir RD Congo info oh des affaires aya na e amemela César Angadi des affaires aya na habité fiona Pamela il roi mon aneti ya legi ba fina so bois noir to memele sko petchwa ba bi fiwa Sankara de Kunta na bona mamambozo luka oyo na ningi na ngango te pona bona ngo fula bato Sankara bika bato baleka na télévision bato baleka na émission ba finganga oui ba finganga oyo balobi nga na bimala ba musicien ne to saino bo mission Sankara après wana Chibambalo bato que ce qu'on normal misia za mututi bongo sikoyo to que ce qu'on normal na minute oyo to mona poka to na ba Afrika to mona bena mutu ayo obi mutu alobelo wana Matika Songo Mati pena sa l'émission toute une émission pendant finganga ba guerre na bino ba journaliste te guerre te nga na problème na été comme ça nga eleke nga bana poto no so bala na babi que nga na problème matite maleka finga binga so bemba nyonso na sala ngo émission na bimana bango dans Chibambalo mais c'est bien parce que zo azemité c'est ko balusa matrice maman zo ba tozo ya solo nga na sérieuse siko nga pe siko na lobaki surtout nga ba bon c'est nga no pe to bima po nini bon il faut nengoza na mi est-ce que oza faux chérie poto bima il faut na bandana ko linga yo parce que nga na sala ngote faut na bando linga yo ta na lingi yo to sepelani tranquille normal okolanda wana te okoko sa pe mission moi msoke ndo tuna msusu fali pupa ba question craquer fali okopana okokende pe msusu otuna msusu présage ben piana msusu o craquer pe musicien Monsieur pen à revanche, au gros apport yako tout na msusu exemple Sankara de Kunta ba question Sankara craquer les journalistes ba coup de foudre résistant tout monde a ko bato ba matika na métro balingani bato na bis na wenze non parce que ba lobby que moi tous les musiciens que je présentais deux émissions na bimana bango donc nga ba benga nga Chibambalo yo na bi ko se respecta makasi yo na ba niveau na te wana za na guerre entre binômes guerre d'emblée ka guerre malamoko mutaza problème na te maman guerre te en tout cas ndenga na ebeli na makambo wana te bon na ebita ye makambo lo babo wana ba guerre na bino na kokota te Matisse c'est mon neveu yo nongoza na do pi ton neveu na continue ko ba ton neveu te biso so ebi Matisse on a grandi avec lui Mati ton neveu na ndeni tongo ba ton neveu na yo ko côté là par rapport mama zoloba te makambo loba so pe na déconner na condamnant déconner te na condamnant déjà soit déconner mais pour na tala ite maintenant loba ke yo zandengo na te sko landa ngo po anini ne longilo nda elaxada ya moi malamu oza muto ebi mukili mingi te on ba poil même asika ya misuzo Sankara Sankara de Kunta héritier Watanabe tout ça qui est une émission au lobby David Monceau c'est pas un producteur c'est faux parce que héritier il a dit que non tout ça la émission à Gémérose le bas il faisait pas partie il y a maison mère à Beza Boulot Nayo donc ils ont normal au finga mais plutôt quand on sur la Gémérose beton ma sur héritier tout l'anda émission dans la salle émission héritier mais il a préparé concernant Roméo Golf mais c'est faux. David Monceau c'est un producteur c'est pas un distributeur mais yo l'école lui David Monceau est un producteur à l'oba trop Sankara bon ouais journaliste nga ponanga faut ça ce ko ba recherche nga na bien producteur té ya le bien producteur yo ce ko sala ba recherche à partir ba recherche ta que journaliste Pamela Talarara Chekola oyeba sikoyo nani nga loba ya solo na lobi ya lokuta mutu nyonso so bazwi na côté mo ba kumisaka kotan na ninga mabeto David Monceau nga na yeba ye avant héritier David Monceau toza année déjà na ba poto wana biso na Blaise Elema to sali disque Sonima musique to signa contrat wa signa na ba star et na star mboko ebele mais David Monceau to fandani derrière na ba poto pire mutu na ngai mais
tango siko Ericha moni lelo qui na minute oninga zawana David Monso déjà na bando betelo na ninga mabete stana ba c'est pas un producteur par rapport à quoi bimisa na mbongo te abimisa jamais dit non ba 500 000 s'il te plaît yo tuninga question tu vas comprendre abimisa jamais $10 na mbongo na ye David Monso c'est qui David Monso la moto yo ke yo ye na mbongo na yo ya bandika ko oriento na yebi studio mo boye kuna to ko futole de 500 300 na mbongo no moko na yebi koto to ko salela boye na mbongo no moko tina suka ya moni prévaner ke ba bebana na président JB Mpiana parce que président JB Mpiana David Monso askoka mbongo est-ce que yebi yango na albumu ya Punda fait ouais David Monso amela mbongo est-ce que yebi yango mbongo président Jiba bimisa ye donc alia mbongo ti lelo koma faka mbose ma bele Jibe président Jibe Mpiana ko tatikela mbongo aninga mabete pourquoi Gino Caporage disque neza ko umela parce que fala ki nazo betelo David Monso yo yebiete yo kanga so loba ngo déjà ton émission siko so loba de so na loba gen o tout point parce que Yozolo Bagaza c'est un distributeur que c'est faux. Oh, c'est faux par rapport à quoi? Yo tuninga. Parce que yo non la minute au milieu du village on dit maninga on dit mandie. Oui naza naître. Parce que y en a betelo que David Monso président Jiba Chambongo na ti lelo a rembourser président JBT. À part wana Gino Caporage ti lelo mbongo comme na Claudia Bakisa chena nya cheta tata tina soni tanto sale mission na yo. Mbalamo ba fiche bimi, mbalamo disque bimi. Obi pourquoi? Parce que David Monso yore Sony, parce que tikala mbongo moi mukie 500 €. 500. C'est ça par rapport à misoto sala qui non. Nazo betela yo. Emso yo omi ebate. Est-ce que ebi ke ba otala haute après ndeto sa émission? Ebi ke batala. Est-ce que ba vie ezale belé? Ebi ke ba vie ezale belé parce que déjà on dit matin deni. Non limité non c'est pas que non limité mais seulement. Yo da idée no David Monso président Togo be président Mali. David Monso Azamutu normal. Ouais, David Monso amutu normal, c'est un distributeur écoutez mais Azamutu déjà commissionnaire. So nous l'expliquons bien. Soit yebem soit à côté kuna so bako presem susu CD na autant. À l'andel bena côté ba yeba pie ba $2 mais yaki kota presem susu na 50 centimes à l'andel ba bloko wana tout. Webi combien de babatu ba Canada, ba États-Unis, au monde arabe internet au sala, au monde bato ba victime à David Monso escroquer ba mbongo bo monde. C'est qu'on a bi yo oza na premier héritier. Bo bébé na bino hein. Premier na. O lo ba que nos camarade na ngai masa na ngai mais déjà ton golo ba boyebi ko sepelate. Nana sepelate. Ya aza David Monso. Mais c'est son producteur. Alors producteur na était bo Gino Caporage alobi te point. Il y a ce que y bani ba signé ba contrat ba 500 na ebité o imto après na ngat. Ce que hérité siko yo ya solo na zo ebisa. Bon il y a des plics. Oh, depuis qu'on a Côte d'Ivoire Zakin. Gadi Mouya. Pays tolo ba Côte d'Ivoire. Tolo ba nini ba benga on production. Producer. Ah moni. Donc yo on a bien hérité. Yo mukili no bandika na héritier. Non parce que na mona y a Fali et Salama tout le monde bison so mona. Na moni y a JB et Salama. Pour ton information, à produire Falite. On compare David Monso déjà pour na bando bete la yo. Azara osale pa ya Kofi. Emso yebi ete na bando bete la osale pa Kofi. C'était son ami. Nazo bete la mite tala age na Kofi amiango uchwa. Kipage. Nazo bete la yo. David Monso e bagete David Monso a so Kofi abimisi ba disque na e ba CD Kofi pena kontele 1 2 3 4 5 6 tina komezo ba carton kendo te kazo tambu sango pena cha toki ndio mona ba shayer tu comprends après yo sa ke tangu on ni na chona mutu CD nengwana ozo parle e ko longwana tant fali asali disque donc que fali da sala disque ne droit chez Messi la kin. Est-ce que vous bien noté? David Monso, le producteur le plus frais. Si vous avez des informations à source, si vous profitez de la matière. Mascara. Profitez de la matière. Mascara. Profitez de la matière. Donc cela veut dire que vous apprendre Mbamoro. Apprendre, vous pouvez comprendre. Apprendre parce qu'on a un producteur. On a bêté là. Les gens na minute, so landi bien. Nani fali pour pas tant à 6 bablo on est nyonso. A mimia on a poto. À côté usine ma munion soit européen ça se David Monso.
à distribuer mais moi na bato fali déjà asilisaka disque ni makambo nyonso na studio ba katolika makambo tu wana kutu baluka déjà neti kota da osala po bayiba disque dire na eba babebisango cheyo ya poto tango ebimi wana biso to na boîte na biso chez Sankara Studio 46 na France ngana masala nga Blaise Element Métis to bandi promotion biso mto sali promotion ya disque masa na biso fali pupa wana tango ebimi donc pour te dire que moso mutunanga na yebi bien donc boss va être na image même né na bete la ebino omoni même oloba wa pesa ki 500,000 na ninga mabete ala bambongo wana te Sankara de Kunta gardito minute comme combien tous an juste tous an on a 19 minutes mais Sankara par rapport à Moussa no salara n'habiter le pourquoi va payer ces sponsors mais yo lobby motoro payer ces sponsors azate mais ils ont Moussa ils ont entreprise donc on doit payer ces sponsors mais ce que par rapport à Moussa là au salara n'habite que ça l'école de Sankara bah tout notre baya mais le lot actuellement n'a pas orchestre Moussou n'a pas porte-parole au yebi au nano après ça quoi que noté au pena sur azo sale Moussa au bout de la pena leader nae bon déjà Roger yo quand même doyen par rapport à Moussa là déjà Roger Ngandou de na félicitarai parce que lelo comment directeur Roger yo tuninga na bande répondre Roger Ngandou déjà na félicitarai parce qu'elle ti lelo asara Moussa na bien et puis comme directeur marketing na félicitara Mosaka et puis na félicitara sous Vienjora parce que Njora lelo asala vraiment ba disque na ye lelo marambeze belé qui Njora en tout cas deux fois té et puis nazo féliciter sous Trésor Congolo parce que lelo na minute oh ah bon na féliciter Trésor Congolo obiga alongwa ki me bazongisi bolinga bo benda aya na maison mais on a beto maramsusu yo tunga bato na ndima ndima quand même te na ndimi eti na ndimi raye en tout cas ça me sonne bien le comme directeur marketing alongwe porte-parole ba porte-parole Papi le Prince bambonzo mona centre ville bazali moko kima na Angola bo eti le lo kimara zobozi et pas kima après voilà bon ngana porte-parole ngana leader na masana Métis Blaise Element pour biso na niveau to sali ba disque avant ba leader rebelle après mais Zela Trésor Congolais n'avait pas fait Papi le Prince azara pas il y a Clinton non nazo ba porte-parole ya ba leader o ba bundela ba leader na bango yo tuninga ba porte-parole na expliquer OK ba porte-parole vraiment ngai penza ke na yebi ba bundela ba leader na bango basara musana bango bien na beteli yo siko komo tanga ba leader na ba non na lobby ba o ba bundela ba leader na bango ti o basara musana bango bien ko bunda ko Merveille Rambo azanan porte-parole à Kofi Olomide nga na tika Zobozi à l'époque alongwa kala Merveille mutatika lati on a habité faut présenter ngai oui Merveille Rambo mais faut présenter ngai bon on a obligé na yeba Congo mobile mukolo mwe msusu zanaye wesinga no Sankara en tout cas talape porte le bayo yebi eti na be miso tanga ko mono trop bon c'est normal ya oyeba ngai boninga taba na classe le batu o ya ko pe kutu parce que yo boya ga leader na Jésus baboya ye nga kuma mwana na robanga hote Jésus baboya ye bonga Sankara ngapi ba roboya na bongeza pomte na muta mukile donc voilà parce que comme singa on dit ma Trésor Congolo lelo et comme ce point non mais parce que bozana on va guerre batomo yo kuta loba boya mais lelo quand même on dit mi yo tangi be kombo na et ça est comme singa ça m'a étonné na solo moro guerre nga na zano nga ba porter par autant wenge maison mena wenge BCBG cela veut dire biso to sa ba guerre na ba Roger Ngandou na ba Mosaka à l'époque ba kalat kasi yo tuninga guerre na zala na à part guerre na BCBG biso sa guerre na ba tout non mais parce que zobo être Merveille Rambo comme singa Trésor Congo ko on temps comme on est au tangi quand même on reconnaître moni siko ba jara ba émission na yonde ozo insister lenga mutu monga na yebi ete ko boeza ko na minute otangel ngamsu oyebi msusu président Jibe na yebi oyebi tangela ba leader yo kangameli nga bana mwa mike olika so api mbonga libanga ne mission nga bando bandika ko Nadia comment nani ko Nadia soki Nadia soki atayo vraiment excusez-nous
Nous sommes en pleine émission. Oui, biso bat ba ebara. Ba parcours biso to sali na ba bitumba to sali na mboko poto koma kombo efanda. C'est pas ka lobby ka na mutu mo bwa uche pa na bangali matembe na fofa bimi oyepe pa otepa. Nazo bunda son blague so yebete moi je t'apprends. Obike. Na ba komba mutu mo rote. Yo zo confondre émission. Na ba porte parole nyonso. Biso uti na musika. Donc cela veut dire na betela ko tout à l'heure. Biso tato bandi recommend bato wamona biso nde bata maboma. Tabasa oyo baboma te. Wana ba blaze elema ba sankara de konta. Na betelo ke toke be mission ya mbongo atikeza te longwe bandal makolo timbinza ba chaîne ya mingi te chaîne père wana pe ba transport esili okangami pe na chaîne bozongi lobi na tongo bosokoli pe longite na bimpoti pe bozongi lipa mwa msuna nguba nzela Jamaïque pe bobim pe bandal. Donc cela veut dire ko kasateka lelo mba moko porte parole moyo kuta na orchestre mo ba komo pesa mbongo a transport biso ba pe mbongo a transport te. Donc voilà, donc on a betelu que c'est pas lelo mbalamo bando tangela ba kombo mobo zela ba pi Roger tango yamba bango otuni bango ba génération na bango Pi Roger. Mais Sankara fait spam OK te. Otikali mozo wanga nous a suspendu te. Sankara de compte pena fait spam pena we raki okatisité. Na betelu information ba fait spam nyonso yebi non na tikala que fait spam atamo rote. Oui, bandeni Sankara yo za musée to biso to yeba. Biso pourquoi na kete on a le fait spam nyonso. Parce que tout le monde aux États-Unis kendaki ba place velo kena. Otuna ko sanga ba question te yo tuninga fait spam. To suka na fait spam apo ya mususu. Cela veut dire fait spam. O nyonso yebi banda fait spam e banda na kendati. De ekutanga na ba poto musu ekutanga na ba kin. Donc ngane na abo biso nyonso kese mombate to go voyager. Il faut ba musu batika Les vieux a privé oera déjà de kotika la te fait spam. Botan la na France oera do voyager ndeni. Non mais dans le sens que ton yoza sur place te. Ton oza na France ko za sur place. Yo ndenge bakenda fait spam fa esko biso to tika la po photo lega la TV. Na lega na TV ndetu na minute o so na kenda ngo ya mon na TV te gradi mo na Sankara na TV mi ko na bémission. Tu passes hein. Bon yo voyager ya. Bon amso la habite so voyager te se courir katana. Surtout le babu na émission wana okansa ni Sankara. Na kansana nga Sankara de kunta. Na kansana. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Masolo. Nabi que na Sankara to roza 1 heure du temps ya solo la awa. Le lot tozana bisoka juste on a 30 minutes. Aussi cette mission no tuninga programme orchestre. Na silicité arrivé S'il te plaît, ya omoni bata poto bagangela ga. Bagangela nani? Bagangela Nani bagangela nga. To sale mission banda to bande mission. Ezaka ndeni nani oyo? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, ça une clôturé. Non, la silicité. Non, enfin, nous commençons à arriver à la fin, petit à petit, à la fin de cette émission. Na bongisi. Ok, à bongisi. Omoni tambiso tangi na ifasik. Na déontologie journalistique. Ezo sengake, il faut nengo yagi on faut bandanga na ba programme ba orchestre titi oyesko na ba mirmiro yo na ba makamno yo baninga kamba monde Sankara obi toko bunda yoka toko Sankara obi toko bunda pe en pleine émission on dit maté bato balinga ko ba mona ko vrai chéri ba fâché mabe ba ya solo toko beba na pena to beba to bundi be ba comprendre te bato ba fâché mabe ba mwana na mwasa lo ba te seke Sankara mta banda ge nzoka yo mto bandinga ozo mona bon en tout cas on appelle ça programme orchestre. Mon sozong baba 18 jours. Sozong déjà pour déjà depuis au cas ça on a gradi 18 jours déjà. Ah bon ça zong déjà. Bon ça nga moni bo ki tende na suspendre. C'est que yem ta ça qui os suspendu parce que dans mon depuis on a bête à cet côté là. Na suspendre na otinde la bino ba texto. Suspendre mon production ko 640. C'est que pendant 4 semaines pour ya chaki de c'est le rêve na ngala ba accélérer peu 2. De là comme matabis. Na pe sa programme. Non c'est que yem ta suspendu qui ah oui je vois. Sigoyo na pe sa programme orchestre fort hein. Yo liga baba oli polémique. On a fait sa programme orchestre. Tu n'as comme 100 de compte suspendu par mon produit. Au moins maison mais ça fait quand même ils ont organisé. Qui to magas na repère programme. Mon boy on est bandé là tout ça suspendu. Ah mon ni nous on aime ta suspendu. Quand même on dimi ba na pote on dimi quand même que tu étais suspendu. La société ni. Maison merde. Na sala kuna tengana priva wera mam na zo betelo zo kate. Donc rien à voir. Nazo betela yo ke po
maison mère suspendre nga fona za salaire na wenge. Na salaire te ça on a bénévolement. Bénévolat bi François Zolo baso laxini. Laxini yo ibsanga. Que bénévolat no lobby là. Ça on pas mbaté, tu fais ça comme ça de ta volonté. Il y a rien pour rien. Yo so mona pena pamba na mema bate belé na poto na banda ko belé lelo les domestiques riches. Yo bi ba futa na bango yo te. Yo na tout yo nde to se comprendre nga na oti. Na lobby ke na wenge nga na travailler na wenge te. De lo kwa mutabi so a travailler na SNL te a travailler na régie des hommes yo lingi ba suspendre na SNL. Mais il monte le bobia pesa que de yo pesi sur 3. Donc c'est-à-dire que vous avez suspendu. To ça émission logique. Ça logique Sankara. Ko comprendre nga sko mama na loba. Loba. Ti kana loba te. So na loba ka on est bandé déjà loba ki que. On est tabi so to tanga na efasik na journalistique. Hein, il faut tika mutu ase. So ti to si c'est miso to bunda pamba to beba na Sankara. Yo tika kana loba te. Problème ndangwana. So tika kana loba na oloba. Na bando expliquer pour comprendre ce que tika nga pena s'il te plaît. Na bando expliquer nga na saka na wengeti. Nga na za privé ya wera. Donc wenge mutako suspend nga na wenga za te wenge. Comment on doit suspension? Moni ko bandi. Tika nga na lobati. Pour ton information Sankara moninga na sisa na ina na sikite yoka tala nga na sisa na ina te question na nga otune nga sisa na ina na sala na tangela musalo yo na rolo bakas loba mais so lobi mabe na zongi sao ngaye o misarando belilo siko la rolo ba loba OK. Oseka na o clôturer pas mo boire no mabanga te. Mission na bo so la boire libanga te saini. Nga nginda déjà. On comprend. Vantard. Si. Si. Problème ezali na expliquer parce que moi na minute émission ba doit la biso faut ba comprendre. Ngino boire mabanga poani. Yo tika mdalo bata. Yo si saka nga place. Kasi yo ngina yo be boire mabanga poani. Mususu. Pona sanctionner somba moko. Mais yo continuer te pour sanctionner somba. Loba kaka. Oh. Est-ce qu'on a répondre? Loba. Sans katanga. Katote. Merci beaucoup. Na bige nga Sankara de kuntane na aboué na sara na wengeti. Donc secrétaire ya orchestre ya wenge a suspendre ba musicien, a suspendre ba guitariste so banani o ba saka na wenge. Ngai naza privé ya wera. Donc cela veut dire naza expatrié o natika France. Na yego sala na Congo pembeni ya wera. Donc cela veut dire nebo mona ba indien ba chinois ba ndingari ba tutu ba yo sala na Congo ndenga pe na tika France. Parce ndenga na tika la France mutu moko te ya wenga rotika poto pe na ba norme européenne nyonso wana ndenga yebeli poto eza aya ko travailler na Congo. Il y a même salaire na biso sera plus élevé pour les expatriés. So na zumbongo na nga il faut bana pe bazona poto, il faut na futa pe ndako wa poto, il faut pe na mi fute là, il faut ngamo pe na zala bien. Donc on a lobby que suspension yoki ba suspender nga ba ko suspendre ngati. Donc moni production. Ta biso bandi wenge to beta makolo na wenge ya ba souffrance ya ba galère ya zala iti. Donc ya yego ya mutaya na ezaki ve na nga crise production. Tant ba yaki na ye na ndima na lobaka a chanter, tant ba présenter. C'est quoi Sankara? Ça va makamba bien ba doit comprendre. Te yo de jour lobi moni s'il te plaît. Biso to eba na biso mama moni te. Comment siko boy? Er mo ba to ba comprendre ma mto lobate na nga na yo. Siko nangi na boy ngala lobi boy. Nga lingi na comprendre parce que mama moni bi mo mto bimisi donc c'est que moni mta pesa que suspension soit apesa ko suspension yo boy na yo parce que tu faisais pas partie yo za prévu wera. OK, siko ko katanga tina loba. S'il te plaît. OK. Merci. Siko po me alike ngai Sankara de kunta lelo moni production kutanga na wenge. Ndenga kutanga na wenge. Donc ago suspendre ngati. Cela veut dire tant on a créé qui buzz na fandi na bige non na minute nga Sankara fona tala non so succès zakaka. Na kosi batu ke boss Sankara de kuta na longwe na tiki ma musique. Na ebisio na YouTube e bégayé ba porter nga plainte. Ba WhatsApp ba Viber ba porter nga plainte. Lelo na ba mama na ba papa ba tutu ba bi Sankara vome misia kende na ye po ba longwa pa mpamba me yoti. Nga na exemple lelo ba couple bela fandi bangba boya na mabite zala fidèle roi Sankara de kunta pembeni ya wera. Bat boya ni lisuste batikani. Donc lelo na minute biso ba Sankara de kuta toza ba bato to pesi da exemple ke mutatangite ma manifester courage pas eu vie. Yango batutu ba commander ngai ta na tanga classe na ngi na projet na ko ma président de la République mais Minerva le boma na sala nini siko.
na koti na manifester courage lelo naza o naza nazui donc Moni production aro suspendre ngati tant on a créé buzz nanga na lobi nengwana ya yeba ite na ba pressé yebulka mso saka ro finga akomi ba lettre na tant akomi ba lettre après à ce skiza epe pa nangai après na yo epseke Moni obosani donc ngana misenti na wenge na imba na wengeti s'excuser venanga tranquille normal donc ce qui fait que so Moni naki na suspension nde na saliba mais mission na sali internet c'était aba ningano ba journaliste nde pe lelo nde oyebo na ngana sa pe be mission ti nde yango ta na sali ya ba poto nyonso na sala sko ya kisasa batu ba comprendre omoni lelo yango salinga pe force nazo beta sikoyo Grand Hôtel de Kinshasa poto présenter album na biso to sana Blaise Element master nga métis so akoma pilote azo uta poto azo ya ta concert na Grand Hôtel concert to présenter disque na biso to yemba ba grand prêtre bolole ba na poto ba komo ya tonga po na biso po batu ba yemba ka ba bolingo nzoka ba bolingo na Kongo ngo pe sila nango fo yemba sko ba réalité to yembi ke mutakenda poto abosa na famille fo ya kotonga po pays na yo il faut pe mama za la bien tout ça badine yo kuna ba veste cher na lupango na mino toilette zati mbule bete me mai msu matole kenda bana poto babite sanka ozongisi biso na conscience bakomo ya tonga po na biso to yemba ina masa na nga métis mais répéter ça na Romeo Golf mais na gangala ki David Monso pote sanka na produit yo ngabito za producteur na linga sanka yo lingi David Monso minga non mais atayo mo ale belingala ta kabela lo peote bado yo ga sa lo ba za défendre nga zo chèque. Non mais yom to lobby que David Monso mais au ça ba aventure auto na nga solo na ne ya za consentement mérité mikolo. C'est bien en tout cas félicitations na nga za concentré pour tant héritier na bambongo na allié mbongo concentration na ndango na nga liaji bembongo. En tout cas boyango na bosko na pesa programme Léona minute au Rason Roi de la Forêt to na fait spam en tout cas et salamate bomoni pena président Sassou Nguesso Ochombe président de la République à Congo Brazza pena via fandi ndule bandi kata fumbo pesika boto tabela bo papa Ochombe pena akati mfumbo donc bana Brazzaville ba kati mfumbo honorable Claudia Sassou kati mfumbo zaki na opété nazo pété la haute so nazala gité tant na TV kasi bo TV zo moni nyoso te na TV makazi on a tout ce qu'on na moni na TV Nenge sikoyo et salami danger plein à craquer. En tout cas, merci encore une fois na Werason. Siko soto longo parce que lelo déjà bazo katsa ba ko magisa sa tozo kenesko ki quit. Tona festival na Bandundu, hommage pe abatu bakufaki tangwa concert à stade yo fali ba beta na ba wera batutu. En tout cas wera boya robeta na ba fali to bazonga gi sasa. Lelo na mito to kenesko messe de requiem ezala. Et puis concert et betama après on a ce côté aux États-Unis et c'est ce qu'on a porté wera plainte pour venir n'anga comme avion na lembi so talinga bien fan de l'homme na pour ma colonne vertébrale pour ba quitte sa vieux leki naza quand même mutu yango moni siko na minute yo photo porté wera plainte l'autre aux États-Unis parce que Bloc Cadena a nominé la minute moi no ayemba Bloc Cadena à part voyage to kenana ya matadi on a sombela ke régime Makemba pour mko la longo na rappeler siko tozo me États-Unis donc moi nana so kende akena pe fait spam hein azala fait spam déjà siko to me États-Unis deux personnes ba rosa na ba concert ouais raté au biso to yebi c'est le beso qui était négligé na mon nana yo vendre ça pe ma solo Bloc Cadena en tout cas va pour na Bercy coup de chapeau va pour na Bercy mais le kata fumo les amis les anami tout azo kata mais mutwana ki négligé sabarando Bercy le na minute yo non le boyebi na lebini yo yebi sanga gas loba beso biso so talati Bercy zaki en haut siko beso mba mais les yem to 26 flashing et pour 27 titres yo be yo kanate mais quand même biso noso to kata ale kata si et l'ongneza ba malam nga so kumisa ba lombongo ba mari misambu ba frère c'est mon travail c'est normal parce que so bina mboa mais oui c'est normal biso tout au kata eza nani au kata mais il était négligé bon selon toi yangote selon toi Léona minute on a le barrage Bercy lobeso ambulance banimateur nyoso wenge déodorant
azala na wenge te ba animateur nyonso awenge baza ba bato nazolo bater yo sisaka maka mupoto gangelaka yango yo mutu atingaka mutu aloba te bon naloba parce que na vie déodorant to ça n'intervient pour le troisième jour il y a concert il y a yo tanga kombo ba yebi na bango yango te tikanga siko na répondre na par rapport makam na olinga répondre loba nalobi ke lobeso Bercy ambulance baza bato biso toza na ba guerre d'esprit nde omonaka travail ba guerre loyale na kati orchestre pour muto fa na kribo et muto fa bo yango ça la travail na bango force a wengeza la ndenge wana donc après wana aux animateurs en tout cas au Cindy la foi la aussi que la raté dans les sengo kata fumwe da isa botu il y avait tingai oh boy ngote parce que yo po kata l'obésité négligée de gens qui étaient là au bamona ninga qui négligé ceux qui l'obésité là na senga kaka na ba site nyonso fo réclissage sur salama par rapport il y a ba remise à niveau bazongi bela makambu tout total l'obésité na niveau te son carrément na niveau te moi je étudié pour ça donc ton niveau ça n'a rien à voir faut même pas dire quoi naloba yote naloba ge na makambu nyonso ya ba journalisme ye parce que na internet on est journaliste azati banane baza te on dirait nalobi te ke bazati on est préoccupé quand on a un bikata fumba te ngala loba suna yote yoko to rien à voir na beto ke na internet lelo nde ba journaliste bazati ndeni te mais tu en aloba point de vue nanga na libre ya koloba ndenge ba mususu ko tu ma journalisme tant yo lobi ke na lobe su tata selon toi ce que tu nga pe selon moi c'est écrit ni kangi masolo selon moi ozo boya ni na loba te ko ma journalisme était oh ouais comme dictature selon nga na loba ke on dirait vraiment na ba internet ba journaliste bazati de vraiment ça là selon msuga ka tina suka boki mabanga po kodeya Oko pardon, yango moni, s'il vous plaît, tika montona lo bapeta. Alors répondre. O répondre ngana na zoloba na hotel, ngana zoloba na bato ba la biso on dirait l'interjection. La suggestion par rapport à Mambolo. Internet. Yo ponanga tabo sa boulot na bino déjà. So bi go yamba Sankara, obando zona no ba information moko bo sur Sankara. Obando zo ba information moi mso ya maison mère, obando ba information s'il vous plaît. Obando zo ba information, mais bino sikoyo ba information était zate boya na ka masolo moyo ki na obi bien que na information parce que ngana solana ADT na solana Monib na solana Willy na solana batu presque nyoso ya maison mère tika to ya bimsa makam suso eza bien te tika na yo kaka mamuni ngo bimisa te lo bakasi te mamuni angaye la batu na moni miso esi faut le mambo ngo bimisa c'est bon déjà kokina e kokina ngo po tout wala to salaki ya omoni babengaki yo bazo finga yo po tikela batu espace te ba lobate siko ba batu wana ngana pe ba raison lelo yo bisinga va to sa miso bite ngolo makama ngolo ba yo oloba metala bando bando swani sangai na swani sote na lobi nde na ko boka na batu non si programme te bon programme na pesi ndambu po la swani mingi nazo pesa mbote na pesa mbote na pasia kitangala eridi baya en tout cas na pesi bango ba mota osakana te oye pourquoi to bwaka batu ezana tout d'abord ke ba fanatique ya wera sono batala biso libanda tokenda ba payer belé mutu mso a Sankara en Allemagne onde ni peno bwaka impova musique ti okoke na mso na Belgique mso chibachi basu ba persi tumba batawera bazali okoke na Suisse ba po yo tant to bwaka wa to bwaka monde entier pour internet ateka to leka na Congo et le monde entier d'Australie on comprend donc voilà na on peut saraba mbote na Aziz Makukula na pese ba mbota osakanate et puis basani awera banzungu awera mapapa awera ba insecte nyonso za na venia awera onzinzi ongungi na pesi bino mbote et puis ba couper wera kuba akula na première communion na pesi yango mbote diplôme exaucé et puis na pesi mbetu ya gladim mbote na pesi bible mampata na pesa ngombote makasi donc voilà en tout cas merci pour nanga na Jibaka na bina ko boka batu susti c'est bon ba papier nanga na kangiango na bige kayo pesa na bona ngai bofu na boka batu obwaka wale ko mi menace obwaka ndele lo ba obwaka parce que lycée amula yo obwaka
Et là-bas. So bakte ngamo dans un papier on fongola on a no bois là. Fongola yo mo papier. En tout cas, velanga la saluer Aziz Makukula, en tout cas Azmak. En tout cas, bah, félicitations à yo Anderson Aimbi motomoro bien. Et puis Nabo Sanité Benoît Moujanaï. B16. Ana Kinto sa zone. Azana à New York. Et puis, on a salué mes enfants français, Sam, Samantha, Monique, Samuel. On a salué. Aux États-Unis. Nani. Benoît Moujanaï, aux États-Unis. Azana à New York. Hein. À New York. Hein. Si, si. Ça zone déjà. Et puis, on a salué. C'est quand on a ils appellent Chati Baya. Awa pena do batutu boya vacances boya bomona pena ko lia kitoko bwana ba maboke na ya éléphant na ya antilope ezali et puis Wemba Tongzon a pesi mbote amisi balobi grand serveur na katsa mboka des fois sans oublier Monette Biaka. En tout cas merci na kangi na ba liste na boya kutu gimalela ti na boaki Saint Valois ti na boaki Shikito bangu te bangu se na boaki Van Dutch te ba lemwela te pona katsi na ngana ebike Talara Yume, Talara au Pamela, hein? Chicola do des fois, hein? Bois noir do danger. Célibataire, abalate, elle cherche l'amour. Baguna eza foza la moi moulai, muscleux. Mais nazo pe ça baguna te, ozo seka. Non, c'est pas bala boya. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Isabotouli. Fabien Samouzou, maman Emilie Nzemba, motema tous pepele ya mbetolo na yebi que boza ko landa émission yo masolo boza belé Fabrice Misengele, Pamela Cheko la coach et le double brassard donc deux fois té. Yabi que bana poto bazo landanga de partout. Merci beaucoup. Vous aurez toujours branché pour nous rouler émission. Oh yo émission moko za mixé. Ils a vraiment émission moko ya deux fois té. Gradi mo ya roula sa musala roula ki sa boulot parce que Pamela Cheko là de retour avec force. Babi fisé Hiroshima blague tout. Donc merci beaucoup. Babi Milinze mana boki susu mama Milinze mba mama likele mama muziki motema tous pepele ya mbetolo nazo bosa na susu nani batu baze bele ngaye nani yangi na bosa na vient na ngai Joël Okonda l'autorité morale na Standard Bank Joël Okonda autorité morale donc deux fois tout été donc merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de cette émission je vous dis merci de gros bisous et 140 zonga dis donc Nangana boaka mutu moko ya mbongo alibela Fernando Pila. En tout cas Fernando Pila ye mutu a gagné batutu na Nairobi na ba Kampala na ba Afrique du Sud. Fernando Pila balobi do mbongo akosakana te do des fois te wana kutu mutu matolo te mais moi na grand frère nanga propre mutu sombi ba voiture chère bo sakana na famille ba to mbongo bo chaka tembe cha tembe na bimselo Fernando Pila yoko kala Fernando Pila ongai poto ebika na ba Kampala na to mona ba Pito Lukaya ba Jigal Nzau to mona ba Apocalypse Bella WhatsApp mainega ozo comprendre mais soto zongi sikoyo to mona mbala moko ba moi Mirajabu mais na mika na nya rappelo ye no bo boka moi Mirajabu te moi Mirajabu mais époque ya Fernando Pila taka moi soyo ana problème na le ba problème ozana na promani okay na le ba problème ozana na problème ka moko ya bolingo la ya bolingo te ya bolingo nga pena bola rotula entre nous jamais wa bena lukuta mbete na melele ombondo non le baïsa botula ebiti na kati à Londres Fabien Samouzou. En tout cas, voilà, donc Nazolo Baraki, Mikolo, nous vivons l'époque de Fernando Pila. Donc voilà, donc merci en tout cas. C'est Kanangate Kanaye, Fernando, Amda Tembe Makasi Kanaye, et ça, on a calculé $60,000. $60,000. Parce qu'il faut changer de rideau. Mais tout ça va. Voiture, nous pouvons bloquer vice-breaking. En tout cas, voilà, Guy Malela, le prince de la ville, papa Natalia, papa na Malamine, moi na Merced. Et puis Ness Makia Didia Taba ou papa na Jonathan, bah bien incroyable, pardon.
bata mbongo bali mais Nes Makiadi pardon comme le épidémie kala bana bano boka koyemba na présenter wana muta mbongo donc on a code na bengela Nes Makiadi diata ba papa na Jonathan ya le bezate mais tozo remixer Grevi Fouti la matita liyebosinga mfumbo zo lambwa le serpent de Moïse po ya otobi masu meilleur mécène na mwana mboka akabi ba mbongo takana ba stino bazwi ba mbongo ba tout le monde azoki ba mbongo en tout cas Grevi Fouti pe Chic Bazola et Léandrine Bazola ya le bezate mais nous vivons l'époque de Fernando Pila batu faut pas comprendre na Nes Makiadi diata ba papa na Jonathan puis na web sazis makuku la problème pe ozana ngosusu. Mais non, ils sont pas. Problème aux gens en côté. Na website. Ya nini? Bon, na habita na tika. Basani banzungu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bye bye, bisous, 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 bye.